Mokili mawate, mokili kobanga, mokili mutu pasi, mokili penza o balobaka na français mal à la tête, mokili pasi bandeko nanga. Nini ya mawa ekomeli tonton Bobo Manoka, les présidents surtout ya groupe les étoiles de Bobo, les tontons international ebele ya bato balingaka kobenga ye monsieur le président. Donc ye makambo nyonso na ye tu elakisaka ke no azalaka na ye ka président ka ndenge ezalaka. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino, messieurs les présidents, tonton Bobo Manoka, les présidents surtout de plusieurs. Ebele abatu balingaka kobenga ye kaka monsieur le président. Bandeko nini yamabe ekomeli tonton Bobo. Ndako na ye eziki, balobi ndako na ye eziki. Makambo bandeko nanga eza makambo ya solo, eza makambo ya lokuta, eza kaka banungu. Yango toko découvrir lelo biso na ngai kandenge ezalaka. Parce que Congo na biso, ezalaka somo. Communauté na biso, ezalaka na makambo moko pas possible. Alors bandeko nanga, avant tokota na moi histoire na biso to parcours na biso, en tout cas na osenga na batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Abisso, chaîne moko kitoko, chaîne ya bana nzambe, chaîne moko ya ba conseil ya makasi et pourquoi pas ya ba analyse pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokoso makasi. Bandeko nanga lelo dimanche bozwa bakiti na bino bovanda nde tobeta masolo na biso kitoko. Zwa penza kiti na yo na système bien ovandi. Tia moi mai pembeni, tia moi jus na yo pembeni, tia moi sucré na yo pembeni, tia moi café toti. Onyon so penza olinga komila tiango pembeni. Kote mosusu pe toyebi ke dimanche ebele ya bato balambaka. Ebele ya bato pe basalaka te, ebele ya bato balingaka pe kolia kitoko. Alors tia moi eloko na yo oyo olambaki tia pembeni, kote mosusu ozoliaka, kote mosusu pe ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo ya Étoiline Inès TV na système kaka ya oyo tolobaka na biso chaque jour tokoso makasi. Bandeko affaire andako eziki ya tonton Bobo Manoka. Eza makambo ya solo, eza makambo ya lokuta, eza ka makambo banungu kandenge bimaka to eza ndenge nini bandeko. To vanda ka boye baye kotindelanga ba photo obomona. Ba photo ebele ke no ndenge za boye ndako tonton Bobo Manoka ezika. Biso nyonso deja toyebi. Tonton Bobo Manoka kutu na minute oyo aza na ye ata na Congo te. Akenda na ye Europe, aza précisément na France. Paris penza si akoti na ye Paris. Nde akendaki. Bandeko nanga. Deja kokende na ye wana ekomaki ba audio ya ex na ye ekomi kobima. Ba problème ekomaki ebele ba mosusu balobi te kutu voyage na ye muto amifutelaki billet te. Eza mama Olive ba mosusu balobaki eza abeda shour. Congolais, pourquoi tozalaka mutema mabe? Congolais, pourquoi tolingaka évolution mutu te? Bandeko, sikoyo, imaginez mutu akendaki na ye penza poto pona ba vacances. Alobi que non, j'ai beaucoup travaillé. Mon corps est tellement fatigué. Mon esprit est tellement fatigué.
nakenda ta nalekisa mwa mopepe ka ndenge ezalaka. Sikoyo comédien na biso, star na biso, nakokende na ye alekisa ta mopepe. Na Congo na biso nde matière ekomi kotambola na ba réseaux sociaux. Batu ba okende penza kobimisa na oyo elala kala. Bakoya kobimisa ngo que non, il y a ça, il y a de ceci, il y a de cela. Bande konanga. Communauté na biso. Communauté penza ya kitoko na lelaka nanga chaque jour. Communauté na biso ya kitoko. Bandeko. Bamaka mususu tozwaka ngo wapi bandeko nanga. Makambo ya ndako ya bobo noka kozika bozu yango wapi. Bandeko tango nazwaki ba photo en tout cas nga moko déjà na motema betaki. Nalobi tout ce temps ndako wana ezika kite le président azalaki na ye na Congo. Ezika kite. Katango alongwe Congo nde ndako eya kozika. Bazikisi yango to eza ndenge nini. Bon, comme nga pe nazalaka nanga pressé te ya kuya na ba matière te ke non soki nazwi mwa likambo il faut kaka na kima mbangu na ya te. Nde tosalaki ba recherche ka ndenge tosalaka. Na kokota penza na muzindo ya ba recherche na biso nde toye kokuta baye koyebisa biso ke non ndako na eza bien makambo nyonso na ndako na ye ka ndenge atikaki yango ezaka bongo. Ndako eziki nango te. Donc eza nango ka banungu toyebi te batu o ba obimisa ke non ndako ya tonton Bobo Manoka ezika. Sikoyo bango nde baza na plan ya kozikisa ngo to eza ndenge nini. Balingi ba saboter voyage na ye to ndenge nini la famille. Ezolekelanga bandeko. Eolekelanga ba makambo oyo. Pourquoi kokende kaka kopenser na ndako ya Bobo Manoka ke non eziki? Pourquoi? Chers compatriotes, aimons-nous vivants. Lelo tokomi komona bolingo ya batu mosusu bakomi kolakisa bolingo na bango soki peut-être muto akufi. Do mona baye bazolela basali ba contribution moko pas possible. Baki ko bibisa ba mbongo penza oyo ezalaki caché quelque part ba bimisi yango pona kopunda mutu. Mais tango mutu azana ye envie tolakisaka bolingo wana te. Tolakisaka bolingo te. Ebele ya batu kutu ba préféraka na bango ba bomata mutu. Bandeko, botika. Chaque jour na lobaka. Bomoni ba comédien na bisoyo. Baza batu moko basalaka musala moko ezalaka dur makasi. Ebele ya batu tomona kango ke ezaka neti ya lamkine etongo ale bakomi ko filmer ye. Bandeko ezalaka facilité. Dans la vie eloko nyonso surtout ezalaka facilité. Kande tokendaka tongo na misala. Olamuki penza tongo ke musala tongo kozongo za ya kolemba bango pe ezalaka bongo. Ezalaka musala ya makasi, musala facile na mokili oyo ezalaka te. Yango mona ta ba chroniqueur na ba chroniqueuse ebele lelo babanda me bakatani. Pourquoi? Parce que ebela bato bondo kanisa ke no eza kaka na koti na nga na fungoli kamera na komi koloba. Olobaka aboye. Ba makambo avant oya ko bimisango na ba réseaux sociaux. Tu dois te rassurer que makambo na oloba eza makambo a solo. Makambo penza na oloba eza ba information eza nango exact. Okoya ka te dans les vides oyebi na yo ko sala analyse te, oyebi na yo ko sala ko pesa ba information te, oyebi na yo ata toli ndenge nini ezalaka te. Donc makambo mususu oyeba na yo te. Mais parce que balobi na YouTube ezaka koloba okoki kozala na matière mais soki oyebi kosala na liste et osimba te. Donc ezala mwa bongo dans la vie ezana eloko oyo ezalaka facilité. Makambo nyonso surtout ezalaka nango ka difficile. Ezala nango ka difficile. Soki tokoti neti mundele nani alia fufute. Imaginez ce qu'il s'agissait ya kolia fufu na maboko tolia kapenza na maboko olia bandeko pona mundele première fois et ozala pasi osala ta 10 fois oyo donc et osimba nango te azomeka kaka na sala ngo ndenge nini pour kebima babulu wana kitoko. Donc mutu nyonso to dans la vie makam nyonso
ezalaka nango facilité nyonso to ezalaka difficile ebandeli ya eloko nyonso to ezala nango difficile yango soki ba star na biso ba comédien na biso ba osalela biso musala kitoko en tout cas la famille to yaka pe po encourager ye bango voyage à tonton Bobo Manoka c'est comme si ememi makambo moko ebele donc o voyager na ye wana bandeko mokili ningani mokili penza eningani peu de gens peu de personnes o bazo ya penza bazo encourager tonton Bobo mais la plupart des gens bazo ya kaka bafinga basaboter voyage na ye baloba mabe pour na voyage na ye pourquoi mais il mérite ça il a mérité la famille je ne sais pas sikoyo yo tonton Bobo abandaka kosala du janvier au janvier chaque année aosala kaka sans repos non mais soki opportunité pe emonani ke fona kende ba vacances assis à jouer na ba film amoni ke non c'est le temps je dois aussi me reposer azana droit wana aza penza na droit siko communauté na biso ezala nini ebele ya bato bamonaka soki mutu peut-être voyager à quelque part c'est comme si mutu wana komi nzambe te bandeko toluka mbongo soki okomi koluka mbongo okomi pe kozwa bambongo na yo na nzela ya bien omona ba voyage nyonso to ekozala eloko pamba oko voyager na yo yango tomonaka mindele ba voyageaka na bango pamba omona muke a voyager ata soki camarade ya mondele a voyager cousin a voyager to cousine a voyager ba osala ngo problème te parce que bango moko déjà bango nature na bango baza bato moko ba voyageaka siko na communauté na biso en tout cas ezala moi passé yango bomona ta bato mosusu na quartier boye azo préparer voyage donc voyage wana ekozala kobatama akoyebisa motu te akoloba na ye te akogarde na ye silence secret moko pas possible jusqu'à ce que un jour bokoyaka kodécouvrir que motu oyo azomonanaka lisusu te nde peut-être baproche na ye bakomi koyebisa bino ke avoyage to famille na ye avoyage pourquoi parce que communauté na biso nous les Bantou qui ndokeleki qui mutema mabeleki omona mutu azo voyager pona okendo luka amoni na ye ke non na Congo ezo simba lisusu te mosusu ya des familles bateki lupango balobi te mwana na biso akende poto mais kokende wana kozala kokende moko ya kobatama pas possible parce que soki ka bato bayebi na kindoki na bango bakangi nzela place visa il fallait ebima visa ebimi te kutu ba mosusu omona tina visa ebimi bampoko balie visa bandeko totika biloko ya bongo baloba chaque jour soki moninga zui sepela botika pe kimia tonton Bobo a voyager a enjoy na ye pe a savourer voyage na ye ezalaki ka bongo na Luna Miezi tango ka voyageaki ake na ye France ba makambo ebele bimaki ba problème pas possible bimaki na kombo Luna Miezi ebele ya bato basalele ba émission que non ake koluka mobali ba mosusu ake na ndako alibala kendaki ekitaki mataki esalaki boye siko ya turoyo ekomi ya tonton Bobo biso kutu tokanisaki que non pona tonton Bobo ebele ya bato baolobela ye mabe mais c'est pas le cas bato baye penza pona kolobela tonton Bobo batie kobimisana ba audio ya kala ya ex mwasi na ye pona koyaka kosambwisa ye na ba réseaux sociaux pona koyaka kosaboter voyage na ye. Chers compatriotes, bamakambo mosusu totikaka, bamakambo mosusu esungaka te bandeko nanga. C'est vrai, tozoluka bambongo na ba YouTube, tozoluka popularité, tozoluka ba abonné, tozoluka ebele. Mais toyebaka que non, un jour tokozala na compte à rendre epai ya Nzambe, epai penza ya Nzambe. Lelo tomoni Penyel Samba
aye kosenga bolimbisi surtout na makambo nyonso to eloko esalaki nga bien ya Peniel Samba eza koloba kosenga bolimbisi surtout na bafan na ye alobi ke il y a de ces fans oyo ba dérouta banzela na bango à cause ya Peniel Samba, à cause ya makambo oyo alobaki mabe pona ba église. Bato mosusu ba bando kende exemple bato mosusu ba bando kende na bango église bien, surtout l'église de pasteur Mike Kalambay. Tango Peniel ayaki koloba lobaka ndenge alobaki ba couleur na yo wana mutoko silika siko ya de ces personnes oyo kutu bakataki na bango okende lisusu église te. Mais lelo conscience ezongeli aye ko se sentir coupable alobi non lelo soki peut-être bato ebele baza na perdiction eza à cause de moi bandeko biso pe ba conscience na biso e travail ka bongo to ya na ba réseaux sociaux pona ko tiaka bato na nzela ya bien to ya ka na ba réseaux sociaux awa po na ko sambwisa bato mosusu te soki muto sali eloko ya kitoko to ya pe to beti maboko muto sali penza eloko ya kitoko to lobi ke non o eza eloko penza kitoko to ye pe to beteli ye maboko e ozala moi bien to zala ka bato te ke critique nde critique ko sambwisa nde ko sambwisa ko finga nde ko finga nete bato mosusu soki avanja wana ko finga sasi muto asasi sa kotala ta simate. Chers compatriotes, otika ba makambo bongo. Totika penza bandeko nanga lobi dimanche kandenge ezalaka biso to pesaka na biso ba analyse na biso to ba information na biso kandenge ezalaka mais toli ezanga kate wana penza nde ezalaka moi prière na biso siko moi toli na biso e ozalaka mukuse bandeko nanga lobi dimanche nde dimanche ezalaka jour ya papa na mama na bana bazalaka ensemble. Dimanche ezalaka jour te que non mama aza na chambre na téléphone papa aza na salon na télévision bana baza na chambre na bango te. Dimanche ezalaka journée moko si s'agit ya bino nyonso bovandaka na salon bovandi na salon papa na mama bana pe bovandi salon botie soki film bozotalaka kote mosusu bosi bolambi biloko eza nango. Donc soki muto aza na posa okendolia muto ake kaka allié soki muto aza na posa okendolia muto ake kaka zui na biloko na ye allié. Donc dimanche ezalaka mwa bongo ba mama aujourd'hui nous voyons tant de femmes bako préférer na bango journée mobimba azala na téléphone na ye azo finaka téléphone na ye journée mobimba et pourtant mobali na ye azaka na salon aotala ka télévision ye moko de l'autre côté pe otali bana baza pe pembeni baza soki na chambre na bango soki baza peut-être libanda baosakana bandeko nanga chers parents tozalaka na moi habitude wana osala que dimanche bovandi penza salon bobeta masolo papa na bana na mama boliaka botalaka soki ba théâtre na biso soki moi film moko boye film moko ya respect film moko osalaka que non papa ba parents bakoki kolandango na bana na bango bolandaka bosekaka boyoka pe bana na bino biloko bazobimisaka na monoko boyokaka pe ba idée ya bana na bino esalaka bien makasi yango bomonaka bana atati tango bakokola kana bolingo wana baokola kana bolingo wana ke na famille na biso tovandaka biso nyonso together tovandaka na biso nyonso ensemble la famille esalaka bien neti exemple ya tonton Bobo Manoka ye azalaki mingi na habitude wana obimisa bana na ye chaque dimanche omona chaque dimanche abimisi na ye bana na ye bake resto to bake place bajouer ya bana ezalaka bana bake basakani ntango bakolemba ale bazongi ndako soki pe ba moyen eza chers parents bobimisi mwa bana eza na ba place o ba jeu ezalaka ba jeu ya bana bobimisi bango tala kaka lundi rentrée scolaire bobimisi bana talobi dimanche jour asuka bake basepeli ale bozongi mwa avant na ndako tant bozonga na bino mwa avant ale bokomi ko bongisa siko bakaye na bango
bobongisi ba sac na bango, bobongisi ba bic na bango kandenge ezalaka ba mwa chaussette ya sika ekosala pe mwa bien. Soki mbongo ezate boza na bino ata na ndako bobongisaka ba kaye bozo biso. Moi je me rappelle avec mes parents et bando sala ndeni rentrée scolaire lundi biso déjà au mona samedi biso nyonso babengi biso nyonso na salon bakomi kopesa biso mutu na mutu bakaye na ye bakomi kotanga ba liste ya école. Ok na école na bino basengaki boye boye ale bakomi kopesa bino papa azotiela bino ba couverture akomi ba kombo. Donc atati tango tokolaki toza déjà na humanité omona papa azokomela biso ba kombo na bakaye. Ba papa bino pe bozala na mwa temps wana esalaka pe bien makasi wana ezalaka mwa sens ya responsabilité. Tango pe bana na bino babandokola bango pe babandosala bongo pona bana na bango esalaka kitoko. Bandeko na ngai yango lelo toyaki kobeta masolo pona ndako ya tonton Bobo kandenge manungunungu ezobima nango keno ndako na ye eziki. En tout cas la famille ndako ya tonton Bobo eza nango bien. Eziki nango te makambo nyonso tout eza nango kitoko eza très bien. Eza nango bien bandeko bobanga na bino te ndako ya star na bino eza nango très bien makasi. La famille tokomi na biso na suka mais avant na silisa penza moi émission nanga ya lelo nalinga kina pesa moi bambote nanga na ye moko mama Leki ya bana Linda Bukulu depuis Sénégal, pourquoi pas madame Kiyong et depuis la Turquie et pourquoi pas David dit Divi na système moko ya bien makasi. En tout cas la famille bye bye.